longola ba fiche oto bimisa biso banzembo ba titre tout déjà tomoni papa Hervé a longola ngona nous monsieur le chevalier avant dans en actualité ce qui reçoit 2 ans ce qui reçoit 8 ans il vend dans nous et puis papa Hervé a bimisa code 16 donc toujours en avance. Merci beaucoup Mgol. Non mais déjà papa Bouzo ba bon eza vinae parce que ngana Gaulois na ozara jamais d'accord nango. Eza vinae. Donc eza yenda lobi bongo. Donc ngai pona nga ndenge to sola awa ngai eza faire ou rien. Mais ça la ngaka passe na zaki choquer romuna ke non ba tête na biso ba o penza ke non to muna na le loko o penza ke non papa faire tikelo place boya tika boya na pas mention non. Papa avoir tika place boya a PCOP confiance c'est ça la boya. Mais ba tête wande bazo kinde lelo ko fanda na ba panel oya ba panel lettre auto za la juger to za la lapider que non em ko na ko sanga na ba panel wana mais lelo bangu moko bazo fanda na ba panel wana na ko lobela ba fichier oh. Donc botika ko taba tout mal à l'aise TikTok eza ya mutu nyoso ko yaka te osali panel na po benga na ba Gaulois ba ina muninga po yo zo sepela te em tunde muninga wana azotombisa bat na panel na ye ozo ko tsaketo okomi ko benga zo luka visibilité o sepela te pour ngana yaki na panel na ngana che panel bi panel oza netre boito che sujet to débattre ya bo mun na panel oboy Cédric Asa Warrior Cerveau Asa Gaulois pas besoin ba Gaulois Bix Gaulo Warrior ba vous en prendre Warrior Steven Asa netre Asa ya mutute donc batu boy ngana ngina sala panel boy to solo la musique to sala mais dans les respect au fingate mun na pesa vina boke boyo ke nga keto bolobi ke non panel ko sana ba Warrior te qui se faut dans ba Gaulois ba Warrior ba so ya ko manquer papier fait ba résumé bo ça que débat na débat so yo beti artiste mun nga ba ke retour pe kozala donc bolingi ke non na sala selon ne bolinga mais bino pe selon on a bo sala on pe bongo te bo sala ka obni bolo bana ngai alors le ba on ta sarma Ouzbékistan da bo sala bibat na bien au cibla donc voilà donc toyo ka au cerveau fongo la micro Mote bandoko nyonso Mgola vient tout à mote na bino un bon après-midi des bonnes choses à vous. Déjà le bousno loba à part non ba divergence musicale na biso tous za kana ba rivalité musicale biso tout on ba congolais le tombe la drapeau moko. J'espère que biso tout ça ba congolais partout au Kinde peu importe ba rivalité musicale tous za kana ngo tous on que ce soit qui Gaulois qui n'est tout pour défendre non mboka. À part ça mutasombe la mutu crédit ce qui a foutu la moto abonnement plutôt azate mutadira na ndaka moto azate donc chacun est libre ya ko sala o ya dingi na réseaux sociaux et misu to kuta na raté tout le monde na ba panel misu auto yebani to kuta na donc na part na ngana rolba peu importe ezala nini ngana ko kuta wana moi je dis faire ou rien déjà de 1 à part concert à faire na miki na kota ka concert à motuté a to kabelinga billet na côté kango auto na kabilango. Donc makamususu ngana nana takuti ya kolobelango te moi je parlerai que du faire point barre moi faire ou rien moi quand tu touches faire na yeli parce que c'est l'artiste o ngana sepela na yo déjà musique na c'est ma préférence sa personnalité j'aime bien et puis point barre tout ce qui wana moi faire ou rien soko fini faire na oye na yo au fingier na yeli na côté musique la vie privée na côté musique parce que c'est mon artiste que j'aime bien ezala mabe ezala malamu na ye ezala nini je veux les défendre de A jusqu'à Z. Après ceux qui n'ont pas kindi na maramba uzo ba mikolo oyo voilà biso to yebi peu importe yebi omoni elo omona kolo omoni likambu ekomela yo par là au comprendre omoni eza maramususu to yaka na côté musique to ya raté na côté ba vie privée ya bato moni moi tant na mona moto azo kota na côté de vie privée ya faire je me pose des questions na vie au longo na vie musicale au côté na vie privée par là je comprends direct la personne qui non aza mutu mais mutu na yena cerveau na ye et salate parlons de la musique pourquoi tu veux rentrer dans la vie privée au moni même makam et où tu comment au match ce qui va publier ce qui va nini voilà au moins que
il y a des personnes qui manifestent leur haine et leur scandale, leur jalousie. Moi, je comprends. On a balou sur mon cas qui n'a sens moussousou. Qui l'élo n'a souhaité te et recommara pété. Qui to balou sur mon cas qui est comme lui ndeti papa Hervé. Est-ce que bino boko separe mo na ba moussousou ba mo ko drama ka mo na tolongola ba ma moussousou no bela ka côté musique. Tolo bela ka côté musique. Makambo oyo to tango ke batu mususu étranger bazolo bela keneti bon et là qu'on dit ça parle ce qui et makambo tango mona ke muta zolo bela makambo na sivera ke no muto azo manifester en tout manifester en na biso bakanda côté musique mais na côté ba vie privée na bango to kontakate on parle qui na côté musique c'est pour cela na vous tolo ba ke au monde ke muto azolo bela likam ota non mais pourquoi muto zolo ba likam Oyo. Est-ce que vraiment, est-ce que, il y en a pas qui, la majorité des Congolais, précisément, en Europe, la majorité, même ngati na amitié puis na kati passer na Congolais, la majorité des Congolais, tous aba maboma mitu ça la raté. Ma cerveau na biso, to longo la place à cerveau, tous a place à mon côté ça na cerveau. Tu verras qu'il y a des gens au total, est-ce que mon to o makamozo ça là, o eza pour na kanda, eza pour na haine, eza pour na mutama, beto pour na nini. Nde unanga cerveau pardon excusez na kato pardon na biboye tobo ite olojile to vivre na monde vagence net nga monde na so continue ba na téléphone monde ba tout ça ba ignora ba ça ba semblant so cliquer na m ngolo continue na kato monde ba vidéo na zo démarrer fanjo eza na téléphone nanga kaka na compte so cliquer au compte na démarrer fanjo na héritier eza ba vidéo eza mais ekokoma priorité na ngate et comme tu as priorité na ngai pour na bana kolobela ngo nyonso na bana ko komisa non ngande la za na jaloux que non kombo ya artiste monsieur tanga ni kombo faire na ngetanga ma mon être kombo ya abeta to beta nini na ninya concert nini comment exact match ba joueur wana Danemark omoni kombo les pas bana ko tanga omoni que non azati na terre ya actualité attends ba to na ko misi ba se moquer misi ba se comme si ba se pela l'essentiel que non kombo ya les padres bana ko tangama et le ça la passe c'est ça que non biso moko nde bagulwa tozo linga to sanini to pesa ngo en plaire si j'ai fanjo parce que lelo la fille apparemment ba tout ba pêcher mukongo biso bagulwa to ko ça ni to s'accaparer nango on n'a pas besoin de ça na moment na biso oh il faut ça que non to ba réfléchir ndeni artiste la biso alors ça biso to ça la makambu oh ba vrai gulwa ba ça la té et puis là ça bino ba oboza na ba oboza ba fenêtre ba projet silité omona mona ki irma ye asali ba kambuze billet to sala makambu o bino bo sala te to la c'est que no bino bolinga les pas traiter boza ba hypocrite yango bo combattre ba tout so moni ke mutu mo bo aye wana aza aimé na équipe ya artiste bazo linga et to ba fan bazo linga il faut boya bo sala ba faux campagne ba golo ba yinaye bo ba keno aza faux golois mais makambu bino bozo lobela mutu net ngai okenda ko sala débat na ba wangila débat na ba nani mais bino bo ko sala débat na ba nani. Papa, bonsoir. Na émotion, s'il te plaît. Na bambika comme ngangi na sala débat na ba wangila ni bo sala ba débat na bambika boza wana pour na combattre bato tout bazana d'intérêt ya évolution ya artiste to réfléchir nini o code 16 na biso to pesa ngo izala 14 titres mais bino bozo réfléchir nini o sala live na pourquoi pour ya na sujet moko boye et batikala mitaka la so pesa ya solo so pe ya lokuta o ya ko fandi la on a panel intérêt à faire raison mais yo mi bengi so gaulois premium super gaulois yo vi na mo fandara wana ka pour na kolakisa batu ko yebisa batu que non o azaka gaulois te o aza infiltré mais yo aza infiltré numéro 1 parce que au fan de li kombo ya artiste musique pendant ce combien de semaines au bosani artiste na c'est méchant n'a pas si ça ma raison que non biso to zaraba nani ba Ouzbékistan ba vrai gaulois ba sa makambo wana bo fandi kimia bo le côté ba sa ba panel mo ba warrior net mon panel mo ba mbaki warrior ezaki lobby mais hier on a peut-être sur fan de l'on a panel affiché on a oh ayambaka ba warrior ayambaka ba wangila yambaki warrior lobby mais bo fandi kimia toko démasquer bino le ba on t'a fait avec na sala rassembla na batu na ebi batu faire azo comprendre que non ba o ba za ba vrai maman toyo kao. Bonjour papa, bonjour panel, bonjour tout le monde.
Papa, en tout cas, félicitations. Gaza Warrior, hein. En tout cas, nouveau concept, on a son nom, pas battu belé. Luka kozala na moi sens moko boye rationnel ya koyeba que non musique eza musique relation humaine eza relation humaine vie privée eza vie privée tout ça en tout cas félicitations en tout cas pour nango et zola qui ça intellectualisme ya moko na moko en tout cas ngana ngana loba boye j'ai été un peu choquée enfin choquée ça fait a poussé nanu na habite ça pour connexion hein na habite Ozo kangate ah c'est bon ouais c'est bon toyoka ngana yoka fan moko ya papa ya zoloba golwa moko zoloba que to repousser nanu code 16 to zéro makambo ya fandre si là et bon après c'est vraiment primitif et organiser bongo. Et ça vraiment choquant. Bozo mona te que bozo mizo misa sima. Musus na yoki na ebite nga na za warrior mais en tout cas na za kapena deep te. J'ai entendu dire que Papou aza na makisiko. Lui il avance. Azo préparer ba concert nae. Il avance. Azo sa makam nae et vous stagnez. Bozo c'est la buzz et si là ou bien bo bakisa mafuta na buzz ti bozo la papa arrivé à zela ce qui reçoit 2 mois ce qui reçoit 3 mois ce qui reçoit la tin à fin de l'année donc code 16 c'est la ti année prochaine tant buzz aussi là des bino bo qui recevrait code 16 est-ce que ça a sens et ça a sens attends mketa au contraire des coups de fallait bo betango kara donc il y a nenga mkete pour tongato le bagino bagoloa penza engagé avec sa maturité bagoloa en tout cas dans le but que bagoloa ne soit pas immature mais la majorité c'est triste hein c'est vraiment triste makambango ceux qui pèsent à solo ezos à la flou ezos à la ya ezos à clarté de toutes les façons Fali c'est un être humain balabi les unes de que chakuko sekateba baza ba artiste bango nyonso wana oyo koyela papa arrivé lobi to yebiango to yebite hein mais c'est vrai ndenge to lobaka na mukili soki likambo ye ba oyo koseka ba rozala wana ba oyo ya kochola ba rozala ba oyo ya koyoka ma rozala voilà c'est le monde hein eza bongo ekendaka bongo ndenge to lobaka na Kongo yango ekendaka nango bongo. Merci maman, merci Mengto Yokio. Oyebi bandeko bofandi awa to solo la pa buzo boza awa. Boyebi ke ba otere ko beta Liverpool la. Oyebi ba gola ba lo belango te. Liverpool wana ndeka za bongo aza soda malgré alobara ba bêtise manaye parce que ngana bi Liverpool c'est mon ami to tangé na munazamat aza musulman d'abord. Total une école islamique aux na lingua la wana ngana yeba ndako papa Hervé grâce à Liverpool parce que c'est aussi na lingua la to bande ko ya wana total les padres tchab misa mutu kané libanda bazo pangusa tchabima Liverpool wana aza penza goloa mais lelo Liverpool wana nde auti ko beta maboye to fanda to bela code 16 biso to beta ba to fanda to sali plan na panel mais ti siko ba beta ta mutu monte donc toza beaucoup plus na ba imagination moko boye mais toza na ba réalité na terrain te to na ba réalité na terrain toza te en fait toza te nga makambu ya nani nazo répéter que non makambu ya fanjo etalinga nga isoke fali asali mpiaka awa big sa yebi nga ba panet okutalaka ezara benda bika ateki ba biete kuna we benda bika donc ayembi mabe kuna benda bika mais ba makambu wana ba nini wana ngetala na ngate ngetala ngate donc ngai na ezara na zara focus na ezara beaucoup plus makambu ya musique to boite pas vous apesi ba raison ah non il faut to biso to sala bango bongo mais to ko sala bango bongo chi wapi to ko matina niveau ningo zolo ba ke non
to sacrifier code 16 pas buzo ba réfléchir dans avant oloba pour na yo ko sacrifier code 16 il faut biso ba golo to ma meilleur fan mais essayer ngani pour na ba meilleur fan na ba salle to yaka oui mais na ba makamususu na ba nomination bakambo etikali pour faire ya non vous votez nga yonde fan il faut être conscient OK voter artiste non linga nga na pour code 16 ils ont encore 14 titres 12 velango disque d'or ou bien moko ba titre moko ils ont single d'or c'est possible mais toko sangana ndenge nini parce que tous en divisé et puis ba misusu bazar na bazolinga ba misusu te donc makamu ya ifanjo faire azana intérêt monter kuna à gagner le côté ils ont makamu na ye na nini na ye surtout concentrer makamu na biso to lobela on date ce qui est déjà c'est bon to bossa na yango et les cas to avancer total à makamu susu to zara mingi mobundo na intérêt à artiste mais le cause intérêt artiste to moni vena ngazala kimia à s'infiltrer ngaku na yebi lisusu te akomi warrior donc na ba capture mo na mona warrior mo azolo baloba na nzoko neza kinde yi combien de jours à compte wana tilelo ce n'est pas normal tout ça vrai to yara na TikTok te pour na monela ba ninga soki o asali loko yo télémélier ezala raté mutu tout aza golo asala makamtu o ya lingi ya mabe zaka ke no mutu aza ko finga artiste ne to télémélaye mais mutu a fingi les padres te télémélité botika ko kota ba conflit o etali binoté mutu msazo inane m gola pona likambu mo boye oyo yo msu gola oyebi yango bazo tinda ke ne ko bloquer m gola ke ne ko se désabonner mais mutu na ko tinda o désabonner chez m gola pa matena panel mo boye na big basala ki débat to m suna zambano mutu azo tinda wana ye wana pa ko sala débat na bango na panel mususu ye wana pe mutu wana ba ne ko tinda m gola wana akena ko sangana ba warrior mais yo ke ko sangana na ba warrior na panel ya ambassadeur ndenge nini oh est-ce que Bix c'est une autre question Bix oyo za pas na a na Bix oyo pas ambassadeur bokomi batu mibale mutu mora oh si o zambano oyo za a oza oyo za a na panel na OK pas soki ya ambassadeur comme deux personnes beaucoup bozaka isaka batu moko na obni botelemela so ye pas na pourquoi on nima oza na ye et pas ya ambassadeur mais ozolinga te oza na a oyo c'est la débat a eza hypocrisie eza bozana bat na obo cibla obo bozwa eza na ngai ngana bango eza na ngai ba ta sarma eza na ngai ya kosa nini ya koya ko se justifier la panel ba golwa na pesa rapida nini c'est là quoi yango mona ke non mutu to profitaka eza na faute na binoté eza na faute na binoté bokende tina niveau ko se ridiculiser na mona bazwa maman présidente na biso mutu roi era akangise mbanga toi ferme ta gueule donc era zo kangisa maman présidente na biso mbanga obiso to bana to respectaka obiso to yebi oto nyakama azo kangise mbanga na kacha panel bokomi kuna ndenge nini na panel wana ya garçon wana bokomi ndenge nini kuna bofande kimia imagine que c'est là que na kangisa ki m gola mbanga. Ferme ta gueule, je parle pas à toi. Donc le roi moi amukene, ngai même nazara d'accord ma belle. Non, pas ça yo. Même nazara d'accord, tu ma bernice mais comme ça salaka. Mais je ne permets pas que non era a manquer ba respect. C'est une maman, c'est une mère donc il faut quand même respect ça là. Mais maman bernice, on s'est retrouvé la panel on a ba era ba débat ndenge nini. Okomi kuna ndenge nini. J'ai émotion. Au pays exemple moko pour moi yo moko mutu ozotinda bandeko no bagolo baza contre yo en 2022 ba no finga papa va côté prison on le barre on le défendre parce qu'on a tout na bango linto ko na bango mawa wana za hypocrite to sauter wana au lobby bandeko na biso bagolwa mususu bakina ba pane za imi balo bakeza ambassadeur na Jonker on habite sur Azara alors le France on habite sur Azara congolais sur un pays ni zai bona mi balé so de tcheba trois panneaux kolon mota kindaka
loba ezala yo bentenga toke pas var ba oyo ozotangana bakendaka pas var te bakendaka pas journaliste te bakendaka pas nzungu te oza d'accord ce que ozokosela bo makambo mgola sala panel na nga naza nsima na o mais kobimisaka bandeko no mabe te eloko oyo basali te ambassadeur eza mpasi bakendaka tala façon oyo olobi awa olobi boye bokokontinue te mambo efanjo mpo tika ye nini boye mais bakangaka ya biso basala combien de mois na 2022 mpo yo ozalaka wana nga mpe nazalaka combien de mois baoyela bahistoire ya ndenge na ndenge na biso toyeba solution te ti jour papa va bimaka o biso toza na esengo parce que na tourna bango nde toyokola bango mawa tika osala bango bayango des points de mesure osala ezaki par exemple osala semblant ya kocomprendre makambo tooloba te na osala semblant osala semblant nazosala te non kolobela omoni na nzela ezali nayebi ke no bawarrior basemokaka na biso soki likambo ekomeli biso mais ekomaka prioritaire na bango te est-ce que vous comprenez prison ekomaka prioritaire na bango donc là on parle que non et le remoi est priorité donc priorité moko boy comme biso to zuma captation de tango musika yo par exemple na minto ebite que non faire école à qui na Paris azo une Kinshasa na Paris akene kwa na voiture zo kita Kinshasa na yebi nyonso tout wana na voiture ba voiture zo koma Kinshasa on va assemblée ya blé parce que nazana tino lo bango te e bango banoni option 2022 nga prendre ko mawa mawa ezalaka te na ma musique ndeko mninga azalaka te na osala o bango basala na place yo toucher na répondre à la question surtout c'est là olobi mama Liverpool c'est na place ko lobi que non Mgola olobi mama panel bando bagina na lobi bien na bandi tangala nga 5 personnes o yolobi ma kwana sur bakina pa ni na liste na banini te kasi là ozo ba ki pa ambassadeur na nini ezelo ko différent nde yo sala panel na yo nde ambassadeur esa différent pardon pas vous vas to solo s'il te plaît nga la victime ya okende ko sala débat la ba warrior parce que quand on a ça débat la ba warrior ils allaient pas ni analyse ils allaient pas nzungu ils allaient pas ya nani moi j'ai affronté nga na bi que non artiste na na barkima na non ki ba warrior nga ki ma bango te parce que on a contre yo na ki ma zela contre yo tinzambe tant que ça ba débat kuna ba wana ko traiter ngai de warrior parce que ko sangana ba warrior ba wana ko sepela ngote mais oyebi ke et pas new analyse o baleki na nini oyo zoloba mais pas new analyse da bakendaka kute bandakala pa nzungu bazali combien de personnes banokende tocheyo tochenga na nsus o bakendaka te pas var bakendaka te ti lelo soki kozoloba bake pa ambassadeur ndenge azomimaka mne na momo azomona netre yango basala ju bamona ambassadeur ate batiki ye jonker bato bamateki ezali bato oyo mpe bayaka pa na yo sauf mama Bernice bato nyonso bayaka pa na bamateki pa jonker ben azali wana d'abord net nga artiste na nga na oteka ete entre nous bagolois non nga na zostope oteke siko na ba panel o eza différent ba panel o eza ba bagolois te ba panel ba tisusu eza ba warrior na okende na teki faire na nga bokoki jamais ko limiter artiste na ngai azara limiter et pas la biso non na okende parce que c'est na panel musu tu warrior mo azolo ba ke non o faire azala ba trophée te na okende na panel wana na mati na tie vidéo na lakisi ba trophée o faire azwa ya on moni que la compte na ngai na poster ba trophée moi dans la kimara ba warrior te bato ba kimara ba warrior ba zana ba argument te mo ba komana suka ba fingi bango wana za on a bien faire ala makambe bele to na défendre faire oui neti papa moraza ale la trop na ba panel to limbate ngana na ba argument faire na kima warrior poani so warrior te pas débat était pas nzungu était pas nani so na que non nana makambo na loba ana okende kuna mais problème est que non et ça na batu oyo ba yana TikTok pa puna ko pesa ba ordre si baninga mususu yo pe mutu wana pe olandi o ko pe mungamba ba so na bloquer Mgola pe bloquer Mgola sala bo sali pe so Mgola ko makambo Mgola pourquoi on a bloqué out yo sala makambo plus que Mgola donc voilà kinto ka de banza zana sisa les vos poupées ba do ba makambo na ye tika mambolo baka mais place pa lo ba ko dans un sur ba bloquer yo nazasi batasa panel conseil de panel bosala elote wana eza maloba na yo parce que omoni ozobibisaka bandeko no mabe parce que ozomona te yo moko tozokoze makambo oyo yo moko mais nazoloba makambo eza vérité na kosa eza vérité te non eza vérité na mato ya ba image natolo ba image so ok Liverpool baloba makambo na ye balobaki yango lobi nazoyeso balobaki yango nakotango bani
Baloba bébé ça le bakiango, bébé mpa le bakiango. Na ba tusu oyo lo o ba bino bo blokana. Baloba on parle ça 19h. Oh. Omoni? Koloba vite fait na koloba ya. Non, exactement vite. Donc Liverpool le bel 30 minutes au fin de 3 heures. Sorry 3 heures on a cause parce que Liverpool le bel 30 minutes au fin de 3 heures. Tout ça débat pas Buzoba. Non, na habité ba c'est 3 heures, soit 3 heures monter na cause mais ba lobela qui 45 minutes. Ba lobela qui est yo so monete mais ngala zai wana débat. Ah bonjour. Bonsoir. Bonsoir Mboula. Merci pour la matanga, merci. Merci beaucoup parce que c'est plus un fan matana pané na. OK. Na bandana na papa Buzo ba yo to solara, to solara na yo. Moni makamuna na zuluba Mboula. Makamazuluba avana raison. Makamazuluba avana raison. Oh ils que ceux qui a toilé zali faire azana code 16. Affiche woni bimaki zagi na toilette makasi. Affiche woni. Et il y a d'autres qui partager ma caisse. Mais, sur total, les lots, tu vas aller en sauter. Comment focus, il y a la serre, il y a tout ça, bêtise, il y a la life. Alors, ce qui, Bozolo, ma camoune, penalty, Bozolo, la mine, ma camarade, sous. Voilà, Bozolo, booster artiste, mais notaire. Déjà, parti na oba susu mi gola lobi pona makambo ya ba golwa pardon ba golwa bona longo nano yo papa Buzoba yo mataro no ba panel ba golwa mususu bani o mata panel eza la pe moko mi gola pa matara eza ba neni ba je ba de ko mususu wana boseni komona j'ai d'esprit pe matara ozomona mais ko matana ba panel ceux qui ont défendre artiste na yo eza malamu. Mais bagola muso basala bakanisaka ke to komata na panel wana te panel automatique to kopesa makam muso bakasaka ndengo wana nzoka bokopesa panel wana makam to bozo pesa artiste na bino makam po emigola atangu ningo komi bozo ba bloko na yo ozo ba vérité ke ngafuna booster artiste na scène ya ba panel na bino omona suna l'équipe nga to logo ne ba yina dembanza bo bloquer et comme ça, est-ce que bateau là il y a des marmados sales ozomona alors bamso azali nenge ngola zuluba na makamso bazoba eza vérité ceux qui ont lobby ka kali kamo tali ceux qui ne mona bino ba gola muso telemeli ngola ona na jiba bilo mususu bi semaine I think 1 month ago ba grime zaki makasi ko lobby la makambo meta mongo boye ezo sala bien pini parce que bagolwa ils ont senga bino moko polonga na ba distraction muso boza batu moko soli kamazali beaucoup tala mino makambo ifanje emikolo makambo baza solo nete makambo ya Liverpool balobi yango penalty pour ça que Liverpool ngamo balobi yango te par rapport ningi zalaka penalty liboso ke tango Liverpool bateraka ndeko biso nani o babetaka Charlie Prince boza ba parler les belé bolobi yango penalty donc ezala makama fere o affiche bolobi yango kaka après une semaine il était donc à boimba moko ozomona donc eza bien te faut na bo focus parce que ba wario o bozomona ba lo ba rappeler ba so basé na panel pe ba défendre artiste na bango ba défendre so botali makambo o ezala makambo ya nini o ya scène biso l'équipe o ba lobeli yango mais bazo continuer ko côté la qui fallait calamité ko famisa so na sira ko biselo ko mo bu famisa au moins on va parler na bango bazo beta makambo su kala eza makambo ya code 16 ningi affiche basala ki ya fere ba wari ba lobila on penalty ba lobila on penalty parce que ba yebi ke aza artiste na bango te mais bino siko mabebo salaka au moins so ya ile ko moza wana obi artiste sala album sala plan na ye boye ko critiquer yango o te ya faux plan et bien mais bon lobelande ba œuvre ya artiste na bino ozomona pa bozoba yoza anu mais ele ona kolona ba golwa botika ba comportement na
pour na baxer sur loba mususu pour na c'est rabiso ce qui bernice na sonne yegutu oza mama suki mama président suki ndeni mais comment yo ozo swana na era za na nu jeune na nu za nu mama oza nu mama ozo swana na era siko imagine ozo pesa et pas artiste na yo o lobilaka ozo mon donc eza mama mingi pona faire musu na fandi boye na regretaka omoni biso onegiza biso de mbanza wana suli ndeni ngala sala ba promotion biso na sala faire go la promotion pe na sala gae mais majorité neti emigola émission sala oyo eza mafinga ezate ozolo ba pembe me bakolinga yote bakolinga soki no ozaki kofinga olingo mona bolingo za batala 500 te ba 1000 mais le ozo makamba ozo ba vérité ba oyo delete na en tout cas merci beaucoup pour la matière merci ouais avant après ça Corsis Maloba pas buzoba être que dans ça va débat entre nous les Gaulois tout le bela pas pervers non pas pervers à sa meilleure mais ngai il faut là que de côté artiste dans libanda on attend ba championnat ba match to beta ma ah on a que non bo beti championnat bo mais ba bi bo 3 ou 4 premiers là que beta Ligue des Champions pour ni ba misi ba on ba que beta parce que ba que nous la capacité na bango libanda to yebi na kati que non les pas dans sa meilleure mais c'est qui na débat on va sujet à les padres qui dès qu'on a défendre artiste na yo teka artiste na yo mais pourquoi ngai sur na panel wana bonne ko combattre nga bo tanga na ba miniature akinda kuna mais lelo oyo makambo bonne ko telemila ngai ke na sina ko sangana ba wa yo bino bo sala ngolilo atoki na panel ya ambassadeur okuta na swag okuta na Bix okuta na Zambrano okuta ba warrior ce que différence c'est la ligne donc c'est ça des poids des mesures. Donc ils ont moi groupement boya batu ba sangana ba sala pour ba ina ka batu ba na retraiter batu o aza goloite o aza goloite o ba sala mo kirimo roboye siko ba bloc hollandais siko tourier ba ngosiko awa mais tel abiso ba faux gaulois pour protéger artiste nous ba vrai gaulois vous exposer artiste vous zo makamba artiste vous fina yango vous bomba yango pour na ko tombola makambu ya mtu mususu ils ont raté tout le bel artiste là tout le bel so monde qui no code 16 wana o le bel on te pour bimina mte qui no la clip na biso ya c'est l'amour et télé na combien de vues bana tout ça là 2 millions wana et télé na combien de vues mais le qu'on a tout fan de la honte le bel honte ça la panel bon mais muto ça la honte parce que non soit sali bongo a osani ka m na 10 personnes na panel et que non biso to linga mingi ba base to linga mingi na ba finga m gola wana to tonda na panel mais m to linga cha sujet que non ba gaulois l'autre streamer mzembu boy to ça la boy to télé bat boya te panel wana e kozala ka donc m sous 10 personnes on na comprendre ba ndeko to yeba ba vrai coopérer net nga na TikTok na nga ko luka mbongo te na ça nga ba ferme na ça nga bien net nga na zabu na mona nga na bonga déjà na ona zora mona na bonga donc na ça nga TikTok na nga ba sentiment na fandi nga na park a boy na fandi na ngai na zala na nga moko na fungoli panel to bano solo donc ça na monter na sima na ngwana pour na nuire Bix na nuire mutu moko boy na nuire non na idée wana te pour na DJ pendant na sala ki moi plein moko boy na ya ala sanke ba gaulois ata fo gaulois ayambaki ba wangila aza mais yokuta na ba wangila na panel nizarani panel ya gaulois botombokeli Irma de London na ba junior bouton ba chaki affiche ya JB mais yo tu affiche à Fali différence c'est ça quand c'est yoka Corsis nga te mtana sina wana mais t'es wana luba Corsis ça te le ba na yo le ba likolo merci nazaki pe na sie na ndalanda bino bon en fait musique na bisonga kamara faire rigola azaki mutumo boy faki azano na ba bonné belé na ba fanatique belé ma ambiance tué parce que la maison mère je me trompe pas azara pena le chouchou de tout le monde mais lelo to comprendre ti maramba faire oui tout ça va fan mais kotala ondenge gende ki bien te to ebite ye moko muto alinga ki maramu na ye ki na bien te to ba fan ba guider
papa to distraction na maramba faire eza un niveau moko tala to bomba pe maramba te to lo bango même artiste et mon place avant nara parce que boyebi ke game ke na fali faire mais côté la côté faire ba tout on va derrière rien façon basée na distraction du matin mon tout le roi tonton promo auto ça live na Colette Virginie Manganga a sali live na Colette komba fali boyebi te que chaque bise est matisara artiste. Hein? Chaque baiser au internet yo combat fali ou maramba fali et mati sara artiste pas vérité moi bi dans la live batotanya baba golo tika na ona DJ tika to tika ba buzo bana baze bele papa il tourne ngai papa il tourne ngai ya maramba golo la on dit to aider ba artiste biso moi différence yango ba ndeko no ba gola ba zo télé maintenant ngola yango yo aya lo kwa aza gol moni asani nyango asani est-ce que ngo asani ngona nu ngo asani ni olobani lubana yoka olobini ba golwa ngala golwa naza golwa tende eso za golwa pesa argument na oh pas besoin ça me golwa ce qu'on ne pas le golwa loba yoka o bango ba sala wana eza ni ngona bango ne ba dlinga faire makaso le gabiso oh yo guide live na yo bato ba panel ba ko guide ota boye bani oh moi c'est qui n'a c'est et radio ça oza pena hypocrite ah papa oh yo taba Nadia to kelon siko ba panel ba golwa comme le no taba mama kasi na valide papa mata wa yo panel ta net o ya te na golwa o ba no ba mama otenga ba te panel ta net ai da panel ngala mbangala yo nga Nadia eza tuna yo yo ba so dio sto kanga micro wa fa kanga lo bila nte zala ne si je kanga mbangalo mogo toi avancer DJ pendant Toyoka toi avancer yeah go DJ pendant Toyoka Mgola na reçoit parole na qui c'est DJ pendant Mgola s'il vous plaît Mgola na linga na tengle mo lo mo kwana na ndeko na biso utulu ba Mgola peut sa parole bon na ebi noti DJ pendant pardon alobi Mgola Mgola odi panel na yo Toyoka odi ke o sa Toyoka DJ pendant Toyoka batitsa ngai Toyoka ni ula ngai odi ke yara pasi ila mapasi Mgola na linga Barcelona ya solo bagi peut-être DJ pendant maloba yem tamata libo Mgola TikTok eza balabala le padre abimisaki affiche na ye elingo loba te lokwa le padre abimisaki affiche wana mpe vanda 4 semaines balobelaka kaka yango moment où mopepe eloko mosusu eye TikTok eza balabala soki mopepe eloko eye ememaka fale autobilisa clip wati yo moni na panel nini ya bawarrior baolobela clip afali wana ndenge balobelaki affiche code 16 etambola kaka bongo c'est normal soki iloko moza na ngama ba warrior gladiateur bakende batelemela ndenge pe to monaka neti nga personnellement makambo bela fali o elekaka ya biete to ya malamu tamso banze mona ye tamso ba concert na ye na mona na panel mo ba vandi ba décortiquer na mona ngata mais so ba ina ba panel mo magolo ba se ba nolu ko pesa ba leçon genre ke ote bokene bo streamer artiste bokene bo décortiquer banzembo bokene osala bo au moment où biso tozaka na TikTok atanga ba panel mosusu mataka te totala banzungu wana tomonaka bango soki bavara soki bana tomonaka bango tani bavandaka ba décortiquer makambo ya fali une semaine on va décortiquer mama fali non il y a un temps pour la makambo nyonso soki moto asepela mata soki pas de banza asepela mata amati so asepeli te eza droit na ye ozomona mais système atindika kalo wana ote bagola bazala focus
makambo ya papu eza kofula eza mopepe ata golwa lobela yango te makoso agolwa makoso alobela yango kuna agolwa danono agolwa bato kuta minene oyo batalama na TikTok babetaka ba 1K presque chaque live baolobela yango bongo golwa oyo batalaki pa 50 personnes ata lobela yango echange neti eloko nini echange neti eloko nini makongo batala bango baleta baolobela makambo yango totika makambo afali eza mopepe ndenge mpe ye boye ekoleka nango golwa alobela yango te ekoleka bagolwa oyo bagladiateur mosala bango mpe bagolwa ezala nini bana département na bango soki likambo ye malati yango neti nga nananga golwa omoni nga na panel moko te na matala alobela makambo wana ozomona moto na moto ana makambo na ye me makambo Liverpool la live à Big Show c'était le lundi tolobelaki yango vraiment temps molai tolobelaki yango temps molai nayebi te soki mgolo yaka na panel wana tolobelaki yango temps molai me bandeko wayo bozala mitema ya bana mibali bosupporte makambo ezolobama eza game ndenge bobenga yango botika babiloko wana koye awa bobike bagola bayaka mingi epa mgola oke bagola ozala focus bokeyebisa bida nono azala focus na makambo mboka bokende koyebisa saratola azala focus na makambo Diego bokende koyebisa mama Congo azala focus na papa Congo bokende koyebisa osunde na monaki MK soki MK paradis mama paradis bazala focus na makambo kotumba bakabri ozomona botika babiloko wana boye ote bagolwa moko ta kobeta ngo kara moma oyo eza mopepo ezolobama soki eleki ekundi kaka affiche ya le pas directeur bon clip na bino mo ekundi mpe yango te balobela ngwana ekundi mpe mama dialogue te mama dialogue oyo kosuba olobela ngo nde banolobela ngo po eza actualité fale eza moke eza monene c'est normal osupporter eoleka nango bozala mitema monene donc voilà ngolo elonga ndenge naloba yango wana contrôler kaka live neti nga na modérateur epa na yo me makambo mosusu na kokosala te par rapport à vision ya panel na yo victor kaka na bato bazolobela mgola mention. Merci. Ok, d'accord, DJ Brandon. Quand si je te Bix doit une minute à mention. Voilà, merci beaucoup Mgola. Ngana lo ba warrior ba sala ba analyse te na po clip na bangwe bimi bakenda ko streamer. Na moment clip oyo bima il y a 3-4 jours passés déjà dépassé 1 million. Donc déjà ça bien pour na bango. Biso tozo pekisa batu te babaluka na potopoto. Ndenga na ute we biso Mgola na moment où est victime ezana kasangulu na ba Congo ba na maki. Donc ba obima maki wana ba yefeza ba osala 2-3 jours mona kinwana ba côté aéroport Anjili ba ju avion direction London chez des Banzakuna. Après London ba remis au côté la Belgique. Après Belgique donc cela veut dire programme eza ma respecté na ndenga blagité. Donc ba kisi muta se distraire te. Ba kisi pe muta ko malibo ma pété. Donc mutu to aza libre ya osala o ya lingi. Voilà. Merci Bix. Consiste yoka. Connaissez Bongi? Ouais, en tout cas, na oloba connaissant kitoko. En tout cas, na yo kinde ba wario ba oloba. Pona bango baza na raison. Fallait biso to kipe mamna biso, zape mabete ya monto salara. Parce que bato balandela mamba bagola boyebi ke biso to za bagola gladiateur. Toi na ba département ebélé. Mgola, toi tu fais la promotion au tika focus à mamba artiste. C'est bien. Au ben d'après banderono mususu bagola baroya ba yo. Ba oyo pe ba monique bon. Mgola ko bossa na te mambe komela biso na Liège. Ko bossa na mambe komela biso na Liège te. Soko zo bossa na ezala pasia. Oui ba humiliation to na Liège na match amical à Liège. Mama mbonzo. Mgola, tu sais na combien de mois. Frère Gola sala ba oni. Frère Gola finga mutu. Frère Gola qui n'a défendre Moka, mais tala ndenge balata biso mamba mbrozo. Balata biso na warrior mon ebi tilelo alobelaka makambo wana. Tilelo finga le pas de gars na makambo wana ça capture na oti de Mgola tilelo. Imagine ta banda mamba Liège, mamba Liège si la tilelo finga aga le pas de na makambo wana. Tilelo ba betara masola Liège on a ba emilele biso ka artiste. Te ba misa na pelouse. Frère Gola, il avait demandé quoi? Il avait rien demandé.
siko biso tango mutu moko dossier yé parce que makambo na sepe na mamudi je Brandon na lobby eza makambo eza mambo et concerné ni Golo ni Warrior soki Brazzaville lo belango soki Angola zo lo belango déjà Golo azana Golo congolais Golo asa congolais Golo c'est pas je sais pas un Burundais non asa congolais donc Ivoirien zo lo belango Camerounais zo lo belango congolais pas ça droit lo belango tout ça non pas congolais pas cause Warrior pas cause la Golo cause la Spiritas cause la Wingemet tout ça pas congolais on a droit tant si j'ai na communauté to lo belango donc pour souffrir biso la liwana moi biso pas bervé to solane na code ndaza boya bi ke ba banana ye bazana on a des bandades yomo ka tikel biso temps to zawana to la liwana na mama mutax to tikango te parce que mama le pas de annulation car ya Londres ya pamba moi seulement mon 7000 ba cho finge la biso ngawa mal organisé à un entourage à bien té artiste né d'annulation frère moi je préfère hein ba annuler concert que na mon artiste na mutakala comprendre na mon artiste na ngana na futilité mo on a 11% ça ce téléphone est quand même beau comprendre donc non sur là ouais donc voilà donc biso tomba milele biso artiste mamba mbronzo beaucoup mo bengi la biso artiste bima to fanda calme au moins Gola montaye ka té beau constater mam na bino beaucoup hein tant si j'ai tout vana to le belango ba Gola to c'est délai pour vous assurer que Gola ils a belé bon sa promotion et belé ba le bela fiche et belé pe ba vanda mama mon taxe donc ils a bon on a mama game ité ils a que au fingi to ya au finga au se moquer to ya ko se moquer bolé la poane moi que to les carabines na Fox to les carabines na Fox pour makambo ba Virginie ba sali c'est pas tous les Gaulois et ça quand moi minorité moi ya batom qui mais Virginie Virginie à Gaulois ah Gaulois ah plus tala likambo toto pour moi ça Gaulois ça la promotion ba tembe ba ça la maman ba héritier kuta boa qui mishka boa qui est-ce que ça Gaulois ah Gaulois pourquoi bino boyi bokangisa biso munoko to kanga munoko te boto milele biso fere awa boto milele biso fere na vert maman mbonzo to sele bino le côté boye bon finge la biso artiste bon dénigrer la biso artiste frère biso to tikango te quelqu'un na safisara na fali aya na makamba davina ou déjà makamba vie privé à faire Gola papa tala déjà kindoki ba Warrior bazana ngo tala kindoki oza kindoki bona ngo oza kindoki tema ba teta bino na sima ya ngo komi loka bazoba moko boy biso to lobela mama mutakala biso to tinda bino te obi bien ça fan otika ba blow papa mais c'est la question d'éducation, voilà. Bernice, pas de ma finger, s'il vous plaît, pas de ma finger. Pas de ma finger, Bernice, aza Gaulois, atikala Gaulois, le la mission sur la poste à ma présidente. Donc, si vous voulez la parallèle, c'est qu'on a quitté la ce téléphone est quand même beau comprendre. Na tout na rambango pour na corps 16 na ibika Hollande biso na C. Na Parc des Princes na stade prestation à faire na Liège ni zaki liboso. Prestation ya fali na Parc des Princes na prestation ya faire na Liège ni zaki liboso. Pardon? Donc, fallait m'tabeta qui liboso a presté na Parc des Princes. Il y a un petit liboso peu frère ayo ça là y a Liège. Siko banane yango ba na sujet que fallait là ti Varese ya visite Rwanda. Banane yango bazaki ba carte parti moko boye. Moi si on a journaliste on a ndeli azolo ba aibi fallait. Solo baté bokitinga ye mikola. Ezala bongo te. So finga ki ba okitisa. Bon, il s'allie bien dans matina tout ni mutuna. Corps 16. Entre prestation à Fali na Parc des Princes. Na prestation à faire na Liège. Ni Nizaki Liboso. Ogo répondre ndeko. Question à tenir, ça note ok. Et en bas, souka, Luka va nous au salaire débat. Moi, ça nous est bien pour la question de Zoba. Parce que
lobi oyo ba lokuta olobi ke na loba mamnanga tika sisa mamnanga ndo ya ndo loba eza lokuta donc eza pona oloba ke azo ko se victimiser na likambo ke bango moko nde babandaki bino ba tant fallait asali na Parc des Princes boye ke wala Tavares à Rwanda visite de Rwanda aza Rwandais alinga Congo te et puis bolobi bayebi écouter na Parc des Princes bon c'est rappelé na extra vidéo là non bayebi écouter Ngola yokuto ça y a un panel ba nyonso ba mati boza ko se moquer na fali ke bayebi été na